République démocratique du Congo, ville-province de Kinshasa, Mbunda, Écolo, magazine d'actualité, Moté Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, diaspora partout. Confiance, la fidélité, Bopé Sarabiso, Yango Oyo, avec édition ainsi que permettre nous à comprendre que tout ça vraiment la carte ma solo à ma casse. Journal le journal purement exceptionnel. À chaque instant, tu as ma solo politique, ma solo Italie artiste et autres, mais le tu as ma solo Italie culture. Pourquoi tu as dit culture? C'est parce que Babakana français, dans quel on a lingala, muto bosani culture na yo, c'est que vous allez zéro. Vous avez zéro. Boye bito beta masona o Italie bande ko bayaka bande ko basuku bande ko bayanzi mais le tozo mabino na territoire idiofa beaucoup plus la province ya Kwango na secteur ya Kapia Bolem Sezo pour découvrir réellement que les attributs mo bali kuna les ali Bangoli. Bangoli pourquoi? Boye Bangoli lo. Pourquoi tu beta masona Bangoli? C'est parce que Mongol a besoin de l'eau que Congolais tout en général a valeur à culture naïe. Mongol a besoin que l'eau oyo ce qui abatamaka ce qui va bosser mais il existe à la carte de la République démocratique du Congo, la carte de la province, il y a Kwilu, le territoire, il y a Idiofa. Plateau est un plateau spécial, nous avons un côté, il y a un plateau habitualité, nous avons découvrir, il y a des journalistes à Makassi, il y a aussi vraiment dans ma belle. Il y a une province à Kinshasa pour que Mongol les yeux sont zali, à tous la carte de Poto, à tous la carte d'Europe, États-Unis, Amérique, à tous la carte d'Afrique, à tous la carte de la province. Pourquoi koye ba nini autre beta kata masolo parce que à travers masolo autre beta awa et ko permettre que congolais mongolais ay ba valeur naï. Naturellement mboka Dai Peter d'abord on peut dire bonjour. Oui bonjour Ndeko Alain Dewa. Dai Peter. Oui. En forme toujours. En forme. Je crois c'est la deuxième édition hein. Comme ça comme na souka. Bloba. Dai Peter l'homme moderne de Moutouasika. Moutouasika. Dai Peter l'homme moderne de Moutouasika tous années Dai Peter. Rendez-vous le loyo. Un mot à rapport de ça. Oui, pour un rendez-vous, effectivement, les alliés rendez-vous très capital parce que comme on a vu même mangai qui comment on a sika tout simplement on a que bande qu'on a vu sur vivre na Kinshasa donc on a culture ngui. C'est pour ça que tu dis que mission est une émission spéciale où c'est ngeli mutino sur Alanda pour découvrir bateau bazo vivre dans la province ya Kwilu, territoire ya Idiofa, secteur ya Kapia juste dans la commune ya Mangai puis le village aux environs. Nous allons parler sur culture ngui donc bangole ndé le to komeka ko palper ba réalité ko découvrir yango té na kati ya profondeur. Voilà, merci, c'est toujours Dai Peter tozana bande ko bazaminga tozo kabola idée et ça que tout découvrir la réalité on a té na souka. Voilà, merci beaucoup monsieur Alain Dewa. Très bien, bonjour d'habitude partout dans la province il y a Kwango beaucoup plus na Kenge à travers radio Les Coq bonjour d'habitude au niveau bien Changouna à travers radio communautaire ya Boulouem kuna niveau bien Changouna et pourquoi pas bana mangai et singer d'habitude qu'est-ce que vous allez mbote mingi mbote na beno bonjour d'habitude pour que vous découvrir la réalité to beta la katia masolo oyo avec association Amanangui. Voilà. Derrière les caméras, nous avons Wilfried Samba, coordonné avec Makassi, avec un partenaire idéologique de l'autre côté. Dans le niveau de réalisation, il y a mon amboka Igrid, Mateta, mais je crois que bien va te vendre, pour découvrir. Bandeko Bazana Biso, d'abord dans le niveau régie. Les mamans mouké. Tu peux être maman bangoli, bautaka bandu, tu peux être musique qui toque quoi, musique qui toque, topé, à ta musique à question selon Satima Igrid Mateta. Et on réveille après ces plateaux. C'est parti la régie. Bébé,
De retour sur ce plateau exceptionnel, Yambonda Ekolo magazine d'actualité avec moi Mboka Dai Peter, Ezali émission Mongo, nous avons animé ensemble de manière qui vont comprendre l'idéologie où Ezali Dai Peter. Maloba. Oui, merci beaucoup. Bandeko Bisika Pino Sobovani Bozola Nabiso autour de l'émission Oyo, émission culturelle ou qui sur la Bandeko. Alors pour la Sangani Oyo, j'espère que partout Bozola Nabiso, attentivement, c'est là où vous allez découvrir beaucoup de choses à travers cette émission culturelle. Voilà, merci beaucoup Negodeo. Voilà aux Mongolais, aux Alakatia Asie, aux Alakatia Europe, aux Alakatia Amérique, aux partout dans Mokili, aux même à la Katia Afrique, top la Katia Congo. Moment moko malin pour nous ya koluka oeba parce que ça distrait trop. Vous avez un charisme minene. Vous avez vimba tolo, vous avez vimba mapeka nga mongole mais mi tuna kati yo moko nini oyo sala la contrôle no ya bangole. Pe nini oyo sengeli o sala. O sala kate eza retardé. Zamba battu la personne bon parce que ça retardé. Moment ngo ekoki. Donc linga d'abord moi moko écrit mateta fongola biso plateau yo. Bodo fu bande ko bazali à tour monde moto ko meka ko se présenter. Toi baé. Maman nanga mo la biso kuna, maman ya manongui singe ba manongui. Singe. Oh la 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 la. Bon to que la présentation moko moto maman qui toko vani wana bangole boye ba la répéter yango ni ta la caméra ba se présenter. Ngai kombo na ngai maman Vianney Mimi Oke. Nazali secrétaire général de l'association Amana. Nazali mongolais 100%. Donc mboka na ngai ezali au vainqueur. Mboka na ngai ya bakoko na ngai. Mais na sa pa na ngai baza bakuya aywa ya. Nde yango wana nga na sa. Très bien de l'autre côté aussi personne de Kobiko. Moi na ya cité Mangai. Très bien. Très bien personne de Kobiko. Mais awa autant aux Mongols était à 50%. Topé aux alliés amis. Yabangoli. Aux ana accès dans autre ba awakaka. Ndeko, Zwamiko c'est pour la caméra ou c'est présenté. Merci na CPL Makasi andenge te ko présenter émission Oyo. Vraiment ils ont valorisé culture na biso. Azina na mono kele Laila Matondo Joseph. Muke Mongole de père et de mère. Voilà na beto kele ngulungu. Cité na beto réputée commune rurale de Mangai. Voilà ya papa ekele Nzembe donc moi non j'aime. Ben Peter ozoka bakambwa. Moi j'aime de na vraiment ngui. Moi vana fier mingi ya kufana Mongole pia kutuba yo. Merci. Merci beaucoup Dai Peter, continuez na bandeko. Il y a association ya Manango Yimati, mon kele rapporteur na kati ya association ya Bangole. Très bien. Na nima ya maman Mimi. Tu peux te mettre ma beaucoup cassé. Tout ça rappelle moi gentil. Dai Peter, continuez. Merci. Ngai comme ngai Steve Katalai. Nazali Mongoli. Nazali Bordeaux ya King Est. Ekatali Memba, Ramba, côté wana nyonso kozina makala. Cordon rapport de quoi? Cordon, il y a musique qui te cordon, il y a football Tony. Na kati association jeunesse Mongol. Mais il faut quand même déterminer, c'est comme s'il y a encore d'autres associations, il n'y a pas Bangol, les alliés, Manga et Debout, quoi qu'ils allient, ils allaient comme l'association Nini. Et aux alliés Amana Moudi. Très bien. Aux alliés Amana Moudi. Aux alliés Cordon et King Est. Jeunesse Mongol. Très bien. Merci. Merci. Ok, merci pour la parole. Kai comme Nangai, Tino, Claude, Azali, membre de l'association Amanangui. Nous Azali continuer la bino, par image de temps à autre et à Pamboka. Parce que ces derniers temps, Azali ko jouer, Azali ko ça la pont entre Mboka, Nabiso, Awana. Voilà.
Merci à vous que vous avez fait Peter, mais vous avez un mouvement pour que mes côtés me maman. Voilà, merci beaucoup. Je pense que tout le monde a bandé konanga moya gauche, n'est pas fait sa présentation à bango. Mais ce qui est nécessaire par rapport à l'émission au plutôt, tolingi toyeba problème au étalé bangolais. C'est-à-dire ndekode auti ko lobelo ko moko ke ozala mongolais ezali esengo mingi. Ce qui est bien gagné mongolais ezali esengo mingi. Mais ezali lelo to koyeba oza mongolais. Importance na yo ozala mongolais eza nini. Poto ki association amana ngwi. Ndeto ko luka koyeba définition ya komo wana amana ngwi. Elingi ko loba nini? Rôle na yango eza nini? Importance na yango eza nini? Donc lelo to lingi to découvrir le pourquoi, le comment, le quand, le où. Il y a comme une association amana ngui. Donc esengeli to détecter yango lelo. Donc tozo découvrir yango te na suka. Na lobi bien futo yeba le pourquoi na yango, le comment, le quand, le où. Donc de chaque chose par rapport na ba désignation besoin na wana ba kombo boti ko pesa ba titre ngai secrétaire ngai mutu boye, mais objectif wana sengeli to yeba ne yango ezali parce que peuple ngui. Je peux dire qu'auparavant, tous allez qui un peu reculé, hein? Mais cette fois-ci. Ah, bon, bah, tu vois comment la mouka, mais jusque-là, bon, je peux dire que tous allez dans pongi. Tous allez dans pongi, ah, on est sikoyo, misale bandi. Hein? Voilà, maintenant allons-y de l'autre côté pour que tu découvriez aussi la présence de Maître Lambert déjà avec nous. Je crois très bien que nous allons évoluer. Avec on va se présenter et que tu contactes sur le Mozinol Makamondenge d'Epita Otroba. Oui, maman. Merci pour la parole. Comme me présenter, Ngai Nazali Kombo Nangai Sophie Bala. Naza mwana ya Mongole na famille Nzelenge. Naza mwasi ya Nduma, biso za bato Nduma, abenga biso ankera Nduma. Ndo ankera Nduma. Nduma enchonga ngui Nduma. Bon. Awa nazali ko représenter na kati association Amana Ngui. Nazali nan membre na conseil ya coordination. Nazali la simbi côté finance, ngam naza responsable donc trésorière et association Amana Ngui. Pe naza kosimba équipe ya Ligue de Dames Ngoli. Donc muto yo azako bouger ba mama bangole mikolo yo ezanga. Ouais. Kilo cher. Nyonso wana tozo bundala rara po kotombola contre na biso. Merci. Ngai kombo nanga Mama Esther Nzabaka. Naza mongole 100%. Maman nanga za mwana ya Iliang, papa nanga mwana Mbiang. Vraiment nazali secrétaire na kati ya Ligue ya ba mama. Naza vraiment secrétaire. Merci beaucoup. Oui papa. Ouais, nga komo ngai Hamis Ntsangi. Naza administrateur ya association Amana Ngui. Naza coordonnateur ya cellule ya Petro Congo na Masina. Naza fondateur ya Amana Ngui, chaîne Amana Ngui Yemate YouTube. Naza Mongoli, puisque Mongoli ezaka 2 villages yoko cité normalement eza 4. Côté ya papa, Naza Mongoli ya Nchamui don Nduma na Ilanga. Eti bakoko na ngai. Côté ya mama, Naza Mongoli ya Olien na ya Bifir. Naza Mongoli 100%. Toza awa pona lit pona contre na biso ya Amana Ngui. Awa to démarrer pour to kozonga susu simate tozo kende liboso. Merci beaucoup. Imate manongo imate moi ba bravo to ngala mabuke na beto ngala. Na beto chale. Na beto changer ba idéologie imate. Ongui, merci beaucoup, journaliste Alain Dewa.
Merci beaucoup. Dai Peterine Bouchka a été déjà autorisé, l'homme moderne. Fier d'être Ngui. Fier d'être Ngui. Ngai Nazali, Francis et Margot de Best, l'intarissable Jir Samen. Yomi Jir Mbea Samen. Nazali Awa, Nazali leader, artiste et musicien. Il y a musique folklorique Ngui. Raison pour laquelle au Moningai Nazali Awa. Étant un artiste et musicien, pe leader et la musique folklorique Ngui, Nakosu Waka na malobate. Et c'est a démontré que c'est un artiste. Oh oui, ma. Oh oui, ma. Oh oui, ma. Vous n'êtes qu'un jour la sourd. Oh oui, Eline Miangaï. Eline Kinshasa. Et tel qui reprit. Ima, vous n'êtes qu'un jour la sourd. Magnifique. Oui. Un bon rapport de ça. C'est le Vous avez le micro. Vous pouvez qu'effectivement, un artiste musicien. Oui, oui. Parce que Moutounio allons dans la liste, c'est Ngeli Kaka démontré que non, nous allons dans Voilà. Alors, merci d'aller de l'autre côté. Merci l'incontournable Mbondekolo Alino Dewa. Invité spécial naïe la bouche autorisée d'Epiter. Mi Djeneme Maître Jean Lambert Boutoukeba. Les combattants à la recherche de plus de conscience Ngui. L'UNC Ansanga, encore une fois de plus, Nyang Ngui avec conscience ende. Ajinti Nenge Eli Walovie Ngui. Bouende. Tradition ende. Culture ende. Viande en Kankuma qui le dénomme Ongui. Raison pour laquelle si en sang indien, derrière les combattants Alino Dewa Mbondekolo, en présence de Day Peter, la bouche autorisée, Mingen Toubele Koma sur la Sunembe. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. L'ambiance continue avec l'association Amana Ngui qui a fait quoi, quand, pourquoi et où. Ce sont là des questions journalistiques. Mais nous allons essayer un peu de renverser pyramide. Pourquoi Amana Ngui. Il y a eu des questions là qui, moi, qui a fait quoi, comment, quand, pourquoi, où. Tu renverser pyramide, tu vas d'abord pourquoi Amana Ngui, Maman Mimi. Merci pour la parole. Pourquoi Amana Ngui ezali destiné au Nzamba Salaki. Pour ezana mutu moko te asenga que non abotama mungoli to abotama école hôtel. Alors Amana Ngui ba elakisi bana ya bangoli. Donc nous autres abatu ya contraire wana autres benga bangoli to sanga tobi nous sommes les Amana Ngui. Donc Nzamba Salaki to sangana na destin na biso pe na ba valeur culturelle na biso. Ndé yango to sali l'association Amana Ngui. Oui, merci beaucoup maman. C'est bien dengo lobi que ezalaki na vouloir pe na volonté ya Nzambe. Mais to lingi to yeba pourquoi kozala mongole, kozala nanu mongole po na nini? Bon, kozala mongole ezali po na botama. Na ba parents o bazali o ndenge Nzamba kiela ki bango bazali bangoli. Alors le kola eza identité na ngai wana. Na kuta kiango na yiko tika kovanga na ngote na bete la kango tolo ke non naza mongole nazali mwasa mongole nazali maman mongole je suis Mia Ngui. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Je suis Mia Ngui, je crois, mais depuis toute la question, mais j'aimerais ces questions, moi, écoutez pas de maman, il y a bien. Je crois mettre Lambert, Azawana comme maître avocat, mettre Lambert. Voilà, ça me coupe mettre Lambert. Toto Yeba, vous allez passer le mot de la carte à Amana Ngui. Voilà. Objectif principal, association Amana Ngui. Pourquoi tu as la carte à Masolo puisque tu as bien partout, partout. Mongol c'est comme si les députés autour de la pongi à trop. Bolala pongi à trop. Mais le cannibal la mouka avec objectif le cannibal la mouka lango. Oui, merci monsieur le journaliste Alain Dewa. Donc hésitez pour répondre à la question à la bouche autorisée des députés. Mongol ezali identité, c'est une marque.
na kati ya RDC tozali na ba tribu ebele bikolo ebele et parmi ba bikolo wana tozali ko identifier bangole oyo ezali identité et poko yeba mongoli na identité na ye c'est-à-dire oko découvrir na culture na ye na tradition na ye na religion na ye na lolenge na ye ya kosala oyo ezali ko différencier ye na ba tribu mususu raison pour laquelle ba benye ngole c'est-à-dire ngole wana ezali une identité oyo azali ko répondre oyo communauté peuple wana azali ko représenter vis-à-vis ya ba tribu mususu raison pour laquelle ezali lokola ndenge biso batu lokola to wuti ko sala présentation na biso awa mutu na mutu apesi kombo na ye apesi mboka na ye apesi ba origine na ye raison pour laquelle na kati ya ba identité ya ba kombo na biso wana basangisi biso na kati ya communauté o moko bazali ko benga communauté ngui bangole raison pour laquelle na kati ya identité na biso esengeli prise de conscience afin que to valoriser eloko oyo ezali en voie de disparition omoni ba tribu ebele bazali ko s'afficher partout où ils sont na kati ya musique na kati ya religion na kati ya nyonso mais sauf ce peuple ngui jusque là aza na kati ya inconscience pongi makasi il ne sait pas que aza na kati ya en voie à disparition raison pour laquelle cette mobilisation derrière son président Paulin Mungene le procureur oyo aye ko réveiller bangoli ke bolamuka tozali na kati ya kobunga tozali na kati ya kobunga tolamuka tokoka koluka nzela na biso na kati ya nzela wana c'est le développement donc les objectifs oyo ezali ko viser na kati ya amanangwi na kati nango nyonso c'est-à-dire développement esengele ya na kati ya nzela ba valeur culturelle na biso peuple oyo azali ko respecter peuple oyo azali ko respecter tradition na été religion na été culture na été ce peuple là est appelé à disparaître la raison to kutania wa c'est juste pour parler de notre culture ko la musande ko nyonso azwa conscience ya ko yeba été na nzela ya bapandisango oyo baye ko bengisa biso lelo na kati ya mituna na bango bazali ko luka to yeba été culture na biso ezali ko tambola ou ezali ko tambola te est-ce que développement na kati ya mabele na biso ezali ou ezali te mais réponse yango ezali mukuse to wuti ko lobango que nous sommes en voie ya ko disparaître so commune na mboka ko lia ezali te ko lata ezali te mabine ezali te tout est foutu notre religion ezana kati ya mavolangasa jusqu'à ce que peuple ye moko akomi ko nier même ba prophète na ye akomi ko telemela même misala o ba prophète na ye batikela ki ye bomoni déjà que non nous sommes portés disparus raison pour laquelle poto zwa développement na biso to zwa bénédiction na biso le tout doit passer par cette reconnaissance ya ba valeur culturelle na biso OK koza est-ce que un locataire a koza na valeur a koleka moko lopango jamais raison pour laquelle to kutania wa à travers cette mobilisation il y a le procureur général Paulin Mungene oyo azali ko tirer sonnette alarme et sengeli na mwana nyonso oyo azali ko benga mongole polo bakozali mongole est-ce que ozali ko répondre na ba identité na yo tradition na yo culture na yo mabina na yo loyembo na yo soki biloko wana na banzoto na biso ezali te alors ce sont des parler qui naza mongole merci beaucoup voilà. Ok, merci beaucoup, Maître Lambert. Ngai na sepeli que micro zonga n'est pas Maître Lambert. Voilà. Je pense que l'émission n'est tout ça la boye. C'est une belle émission. Et bateau nyon so bazola na biso, il faut pas comprendre qui est ngui. Maître Lambert, ceux qui n'a l'andio malamu, épinglé loko moko sur l'identification. Mais loko na épinglé pour découvrir pas na c'est quoi. Na lingina yeba, qu'est-ce qui prouve qu'effectivement Oza Mongole, soit association Bangole. Comment si je le dis? Pesangai caché parce que dialecte nyons, chaque dialecte, bazana ba identité na bango. Mutu na mutu aza mudinga, azana identité na ye, aza mupende, azana identité na ye. Caché ya Mongole, oyo ko prouver qu'effectivement caché oyo mutu yazana caché ya Bangole. Mutu oyo azana caractéristique ya Bangole. C'est comment? Merci la bouche autorisée na lobaki yango déjà que c'est-à-dire nazoko refléter o nyonso mongoli soko landi ba star nyonso
oyo bayembaka banzembo bangoli so babini yango banzembo wana ya kingoli na yebisaka bastar na biso okozwa ba the best okozwa ba Petit Steve Katalai Chouin Nengui oya Chouin comme si wenge musique avec quand on met à basura manangui to bibi to papa développement ba cause nini o mongole a constaté que babele na ye ekomi pollué babele eza sur la valeur te et tout c'est réellement que mongole a la muka parce que la musa muto la muka que parce que vous avez constaté eza ba cause moko qui misi développement kata mboka ba cause nini o bomoni le o parce que mongole tata libanda aloba que oui il faut la région de Amanongui pour que tout le cas de développement en mboka so ba cause ni bomoni que e ko silo mongole mongole zo s'avancer te na ko répondre nango ba cause ni na koloba ba cause o penza so totali lelo bina mboka kuna mboka etikali polele bango batu bazali susu te bikolo mususu nde ba gagner sika ba société ezate ba activité ezate yango wana donc batu pe bazali susu te mingi bazwa kolanda pona nini bazwa kolanda pona kuna musala ezate yango bazwa koto mais na souci moko ezake toza na posa vraiment peuple bangole totelema na mboka na biso tomona pe ba société tomona pe misala tomona pe nyonso ezongi na nzela yango oyo eza souci na biso. Très bien. Voilà, on est avec vous la fois parce que vous avez aussi sujet bah pour belé avec Mabé hein. Oui. Alors, quand bande ko on a si on a des questions liées en rapport avec ça. Merci pour la parole. Nalinga kina bakisa ba oyo mama uti koloba. To Monique ce qui lelo to lamuki. Po to Monique mboka ekufi. Denga uti koloba. Mboka ekufi pour la nini. Mongole ye moko aza susu nesika te na kati ya mboka na ye kade mama uti oloba pona bandela te bangole nyonso bapanzani bakei na poto bakei na mboka bipai na bipai baza kokanisa lisusu mboka te bato mosusu batika koganye mboka est-ce que yo oza mopaya na mboka yo koluka neti locataire batie yo ozofutela est-ce que yo koluka kobongisa ndako bapesi yo bio koluka otonga oyo ya yo okoluka otonga oyo ya yo ndako mais ba oya ba batikali wana baza na souci otonga mboka te po eza mboka na bango te na kobelela bangole nyonso oyo babima po ete nde tolobi tolamuki po ete mboka na biso ezonga na esika nango bangole nyonso babima ata bakozonga te bakoma soki na zongi mboka bakobomanga na kindoki batia ata loboko la musika monde se changea olingi kotinda mbongo olingi kosala eloko bato bakoma osala bafaire na batelefone na bareseau sociaux makambo ebele eke esengeli tozosenga na bandeko nyonso bipai nyonso bazali oyo ayebi ke aza mongole po ete contraire na biso etelema esengeli batia maboko oyo aza na possibilité mpe ya koya ata un jour amona réalité soki alobi natindi bakolia yaka yo moko moto akolia oyo na mboka aza te oyo pe Monique andimi yango atinda ya kotinda atinda toza kobelela bala bangole nyonso bisika bazali bazongisa misu na bango batala mboka oyo batikaki totombo la contre na biso malgré tokende bipai ne bipai mais un jour kaka ezali okozala na posa ya mboka na yo atoko ya te mais sango ekende po eza mboka ya bapara na biso sango po ekende ke na mboka ba na étranger to sala ba discussion belé yo ko toza wapi yo za muto wapi ye mboka la bino ezanga tina mboka la bino ezanga tina to lingi pe to changer lokola bangole bakoma humilier to changer ata toza na kati ya discussion na bande kotolo bakenga pe mboka langa etelema souci na biso yango wana. Merci beaucoup, merci pour cette idée na nzela kaka ya mutuna wana na zolinga na yo ka susu intervention ndeko mususu. Voilà. Merci papa Peter Ndaye. Mutuna na yo wana eza trop capital. Tant balobi bangole toza na posa de développement ba bangole ba telema. Vraiment et to telemi parce que mutu soki ba bia telema c'est que mutu ana vandaki. Du fait que biso bangole to vandaki mingi. Total ni surtout kaka ke non o ezo kota o ezo bima. To lobi ke to telema to sala développement. Pourquoi? Na kokwea na maloba ya papa Lambert. Tobosani ba origine pe ba nzambe na biso premièrement yangwana et deuxièmement
tant que ça bossani origine na Zambie na ye. Donc c'est pour dire que Moutouana a commis 0, a commis nul. Ndé senga téléma. Toujours téléma non pourquoi? Tant que bossani, là toujours bossani origine, toujours bossani mboka. Nzela ya kokota na mboka wana ezali susute. Pour mboka et téléma kana nzela. Nzela ezate na mboka. Ngai nazalaki na 15 ans je crois. Nazotanga na mokala. Je suis allé à Mangai, j'ai fait 2 ans. Na mona kité bamboka oyo tout autour wana oyo etelemaki na Mangai. Tok banana na port ya Mangai. Ezaki port central oyo Onatra. Aujourd'hui il y en a plus. Tolobi to telema parce que ba produit na biso moko ya Mangai. Et ko sala ke non et développer mboka na biso. Ba maman ba souffrir na bilanga. Ba sala misala makasi mais tellement que mboka eza ya kokufa nzela ezate ndo moni ke non développement. Le problème c'est l'infrastructure vraiment yangwana ya makasi non numéro 1 penza yangwana parce que pour muta ko tata to lo ba boye ke non batinda ba mbomba sala boye soki nzela ezate to kota te faut to telema to banana nu ko bongisa nzela to kanisa ndenge ya kozongisa port wana Mangai ya to obito sala développement ndenge nini na kozongisa ba société ya bambila ezalaki wana mafuta na bi. Mais projet d'abord ni obino Mangai imati ongui imati bozanango projet majeur ni bozanango ko créer développement parce que quand on va développement faut bozana projet d'abord cause projet mo socle to bi que ce qui to frapper oyo to ko atteindre objet développement projet ni na katia ongui imati bozanango ko permettre même ok, merci. Tous en a projet ezali ebele. Na okabola muke na pesa muke bon na pesa bango. Alors pour projet wana ekokisama poto étaler ils ont un problème te. Quand on dit que non Mangai nga dans soit exemple ya bamboka bapaya. Na kena na mboka Bitakwira. Soko komi na mboka babi que non oui babi so que non o eza village natal na e okondimate. Pourquoi? Parce que à qui conscience. Donc na kati ya Mangai tolobi but na biso vraiment ils allaient éveil, il y a conscience. Ndé et ça que projet, tout ça ba projet. Il y a ba école, il y a ba hôpital, il y a ba société. Auto ko chawa na kata Mangai. Na kata association à Manangui. Il y a ngo monde que non maman zo be là déjà que non na oza musika. Oza na bolunga mboka na yo. Soko tindi yo ko même salama. Pero sala nini ya mukie kaka oyo mukie tozwaka totongi tozana en cours ezotongama bien que silité chefferie ya nini ya Koriama et siko toki souci ya radio nini communautaire Mangai papa Peter oui aye oyo kozwa nini ok eza pona ngo donc mon que non amana ngui déjà tozana veille ya nini ya développement oui passer micro. Steve Katala, Steve Katala, bomba de acapella parce que vous devrez faire acapella moko avec pour permettre de rester à tout le temps. Attends un cordon, aux aussi artistes. Oui papa, question d'abord on a toujours ma question papa. OK, ma projet. OK, ma projet. Lelo oyo ce qui ne comme sur Mongola le biké. Hier à côté vraiment quand projet que il y a amanangui dans le bogo na kati mais na bozu na ngai. La linga bo créer et le comment la carte infrastructure locale, il y a santé, il y a éducation, il y a ligne. Est-ce que Azak capable de construire il faut à partir de Manangui Mate ou il y a bien construire dans Dengue na Yemoko. Merci pour la question nayo. Nazali kolanda liloba o maître Lambert alobi. Difficulté na biso ya liboso ezalaki ya ki leadership. C'est-à-dire quoi? Tozalaki na mutu moko te oya telemaki alobi nzela yangoyo to tracé to landa. Mais maintenant c'est en voie parce que tozana procureur général oyo a telemi déjà alobi nzela yangoyo tozali kolanda. Alors toya na question na yo ndengo lobi soki mutu azali na mbongo ou bien azali na moyen rien n'empêche ngayo nazoloba na uti ko passer 4 mois na Mangai et na ba village aux environs. Na tambolaki na ba butu na ba heure nyonso. Ezala na minuit, ezala na 1h, ezala na 2h du matin. Ngayo yo na zongi. Na zui ata difficulté mon côté. Difficulté na biso munene mususu ezanini ya sensibilisation. Avant que to kende, to investir, to sala nini quoi que ce soit, il faut d'abord sensibiliser Batouana. Baye bake, et loko tozali ko sala, aboutissement na yango ezali boye.
parce que tant que sensibilisation makasi ezali te, parce que dégradation à Bamers, tout le bango, c'est le monde entier. Ou ezali République Mobima. Mais c'est vrai, Babisika, Batouba Telemaka, s'il y a un leader, Tokoki ko cité, Nayoki Mama cité l'ancien ministre Bitakwira. Pourquoi? Il s'est levé comme un seul homme à l'obbi, car nani contre Nangai, il faut Telema. Contre Nangai, na lingi boye boye. Donc, à Salaki est fort wana pour que appelle ça exemple. Yango lelo tozali ko senga na zali ko beta lisu sete tozali na oyo belé oyo association Amanangui est préparée pour esala. Ngai personnellement na uti na site na moni mapango oyo association et sombi entre Mangai 1 Mangai 2. Donc nous rassurons encore tout un chacun que Namikole Koya, association Amanangui va régir Ndako, na place il y a bien Oya Kozala visible. C'est d'abord visibilité et association. Avant qu'association aya asala quel que soit nini alinga sala mais azana nous visible. Azana identité ndenge balobi. Oui, il y a une association nommée Amanangui, mais zali wapi? Parce que na lero mutusoka kei na Mangai o ezali référence na biso akotuna lobi mais association yango ezali wapi tozali na isikate. Alors parole nanga ya suka ekozala boye pas ya suka mais pona oui na pesa na lina loba boye nazo senga na bandeko nyonso oyo commençant par le procureur oyo azali président ya association Amanangui. Manso tozali koloba, manso tozali kosala na Kinshasa, toyeba ke répercussion nango ezali namboka place touti. Nayoki ata mutu moko te a se présenter à lobi mboka nangai ezali aux environs ya Kinshasa. Nayoki kaka aux environs ya Mangai, nayoki Nduma, nayoki Oveke, nayoki Owongo, nayoki Ilanga, nayoki ainsi de suite. Donc, tout ça là effort que manso tozali kosala ba répercussion nango ekwe yakuna. Tozali déjà na ba exemple belé o déjà ya radio soki lobby ou après lobby radio Mangai et bandi déjà ko pesa sango, ça sera un outil très important pour la sensibilisation à Manangui. Oui, j'ai une question. Question on est la question pour le public. Nous sommes à répondre biso. Nous qui répondre biso awa. Coup de chapeau n'est pas président pour les Modjani pour l'idéal oyo. Question zaboui. Nous qui mettre la mère à parler sur culture ngui. Non, tu respectes prophète Nabiso te, ma mon Nabiso sur culture bangole, tu respectes kayangote. Alors je veux savoir cause penza ya baisse. Où est cela que culture ngui ezwa baisse pe bana bangole bazala na avancement te proprement dit ezaka ka problème to nia prophète to zanga ko respecter culture ou ezana problème mususu o ezo sala que mongole a se retrouver te pona ko récupérer et si kana ki mongole ou soit to bota makana lo lenge o biso to zali ou esengeli to so démarrage mususu donc cause vraie cause ne la inaye ba. Ouais, merci Nako répondre à la question na wana. Avant de répondre na nango na ozonga na moi sima. Je pense que vous posez une question moko wabi soki okomi na niveau ya mboka elo oni la kisabo mona ke mboka eza na faillite tout ça. Premièrement elo ngana ko loba ya boye. To perdre identité na biso na sens nini? Parce que na kala toza bana mike okoyoka na Mangai 1, Mangai 2 partout. Et zabana mike ba oloba kingole. Mais lelo soko komi na niveau ya mboka omona ke lingala et komi ko dominer plus que kingoli. On a déjà ba point moko o ezali pena ke ezoluka ko nuire biso. Deuxièmement la question na yo. Mongole azozonga sima cause na ngweza nini? To na cause moko ezali église ya Saint-Esprit parce que église ya Saint-Esprit ezali richesse o ya biso.
tellement que église eza unité yango biso tozokutana makambo tokutana ngo soki tozalaki uni église wana ezali eloko oyo ko faire avancer mboka na biso et ko faire avancer contre na biso. Donc réponse nanga na ko répondre yango wana. Merci. Je m'excuse monsieur Steve Katalai. Soki okolobake Mongol azo avancer te cause ezali moko problème il y a église il y a Saint-Esprit donc unité ezate. Église wana eza ya Nzambe to eza ya Mongol. Église ezali ya Nzambe mais initiateur na ngwaza Mongol maître auta ekoloba yango ke biso tozolanda bantim na kingole to benga ngo bantim. Vous comprenez to landa eza église ya Nzambe mais initiateur ya église wana azali Mongol. Nzamba bankoko to salela yango te obike soba lobike osambela na Saint-Esprit eza batu musuba bengo ko zando ki webi ba akapela mbuke avant peut être miko moi akapela mbuke ya cadre ya ko motiver bandeko to ba libanda ba commencer se ba ko rejoindre navire oyo ezo kamba ma pa ya commandant problème mujene parce que toi navire ya angui mati commandant de bord problème mujene ba mateur ba to ba na kati to le développement navire wale ko mati na destination moi le comment mbuke ka il y a 30 secondes s'il vous plaît 30 secondes. Simnuka yangwe sikumnuka yangwe susetulonka yo manesike ya ondiemo vunete kemse benyisi manye vunete kemse benyisi manya manangwe ongwe pole mujenie ongwe Voilà, là nous sommes vraiment dans la carte makati à la carte angui imate zali situation makati to beta masona o etali ko luka développement ya bande ko na biso bangole ba contre tout bozali parce partout la carte ya province Akuilwana atoy bi ozali mongolo za la bandundu yeba ke association o ezako concerné yo problème ezali ya nini ko luka développement ya contre ya bangole na yebi ke la carte ya bangole mo comportement mo kepesi babeza la carte za kanini aya zo la kisanini ye nani en tout cas, le comportement de bannir lorsque nous sommes en train de chercher le développement. Tout ce comportement de musique, bon ça est belé, ma casse, il y a ma casse qu'on est quand même mettre Lambert. Bon ça est bon et belé, on est quand même biso balade de wao, là bas depuis toi le côté. Tout ça mission na caméra au luka. Mon gars attend mon côté, attend bon gabi que non. Voilà depuis tu sur le groupe, tu as le associé sur le groupe, tu mets associé ma beaucoup. Ouais. Biso auto ça la télévision auto luka ba caméra oza mongo la poto bi que non là soutenir même Medina biso bangole ya kasoba ba caméra ba musicien o bazali awa akoya pe la France a baissé la France même salle moko à 2000 personnes qui retournent dans la bangole mais mongole ni a passer sur ça mongole zo zangata mutema kotonga toilette dans la village les toilettes publiques dans les camions les kailanga donc il faut ça la grave besoin à ta toilette ya matiti jusqu'à la coup direct mais la poto comme la makele comme ça avion chaque fois Air Force Maman yoka soni papa yoka soni total na miso papa za micro voilà pesa yo na lobité hein za na micro pesa papa micro na pesa micro kelango na lobia lelo oyo yo mongola la muki ba projet majeur ni osko mongola dos akokanya sala la minute ba bike c'est le ko so mongola sali ba et la musique contre na yi ba voter ba député na niveau ya ba parlement ba zo le bela binoté boza bangola makasi bana bambongo na entreprise à l'état baza mena kata ba armée mais bazo continuer le remonter kata bangole tout le développement bangole et ngi tala bango la caméra là dans une minute message ko la c'est pour la bangole voilà. Merci balanga nzemo bayemba yeke e baletenga maki po ezangi mudakola kisango nzela sko bangole lokola batelemi bazui conscience tozui sko mudakola kisabiso nzela ndazali na baton ya commandement ezali procureur général Paul Mujene yango wana azozongisa mongole nyonso na nzela journaliste nazana passe ya koyoka yo koloba ke na parlement mongole azate azate posoki azalaka sénatrice oui sénatrice azali audoko da resamba mais naloba na assemblée nationale de na députation député moko aza mongole te yango wana bangole nazo lancer message fort to bunda de façon que cette fois ici to soit député ya mona mongole pour ce dossier député mona mongole akolobela biso na parlement et puis bangole ba kozala développer du point de vue infrastructural de infrastructure ozala akofongola nzela recette agricole ba route reste agricole mongole produira mingi puisque mongole za peuple moko guerrier
mongola bataka mongola zonga nsima te mongola asengaka te mongola azelaka te ke ye moko alukaka akataka bilanga apeshaka mongola aza na nyonso aza na mai aza na zamba azali na esobe aprodiraka une minute nini ozosenga na bandeko ba diaspora na bandeko ba diaspora ya total na biba diaspora c'est quoi la salle allusion que le ko ngamba na uti na ngamba na mangai uti ngamba mangai na botama na mangai te bela mwana mangai parce que makaseka zali kuna na diaspora la Kinshasa tala ba diaspora ba za Kinshasa awa na ba bali bana mboka message de ko sike pa ba pour que association amana ngui o suis responsabilité ba charge wana eza beaucoup plus soutenue. Merci. Mongola azali monde entier na 5 continents mongola azali mutako sabinote yango na dosenga association tambolaka ou bien vivraka na ba cotisation mensuelle donc moi na mongola nyonso oyebi kaza na kata association mana ngui oyo pe tozo continuer ko intégrer bango puisque na nzela ya groupe oyo ya biso awasam ndezo permettre biso to biso nzo dozala bomoko tinda contribution na yo soki ke toza na posa ya $100 tinda $100 na yo soki ke toza na posa ya 100 francs tinda 100 francs na yo soki ke toza na posa ya autant o ya pau o ya Congo nini tinda yango peut-être tozokende kotonga mboka na biso. Très bien. Association Amanongui pour faire développer Mboka et c'est que ba enjeu te menabi que même avec ba cantonnerie manuelle ba kosa musala du moins que c'est possibilité zali. Ça moté mamalamu e bomaka bango le bazanga fiama chocho. Bon, ngana no la cause a procédé depuis toutes les questions te. Tala voilà. Merci beaucoup. Tozo balu salut tukana kati ya nzungu parce que eza makambo ya nzela ya mboka. Tu parler problème de culture. Motuna nanga eza boy. Je pense que ba point belé to simbi pour répondre pe na ba question na biso awo. Mais pour na ko chiter na tuna boy. Bangole yango tozo telemaka te. Bangole jusque là ezo mona ke mongola zaka ko vanda sur place. Azo bouger te. Alors na ba point nyonso biso to uti ko solola awa na ba question so biso to tuni. Po ete to kende liboso na ba analyse nini ezosenga mongole asala po ete azwa avancement. Merci beaucoup les grands journalistes d'Ai Peter. Ngai avant ngana banda na ko bwaka na mwa slogan na biso ya ongwe yematei. Boko répondre 3 fois. Après ngana ko pesa bine sengo o bino bozolo bakene tozo avancer te. Ongwe yematei. Ongwe yematei. Ongwe yematei. Papa, ongwe azo avancer te. Association mana ngwe otuna kiwana. Na lingale lobi boy. Association eza lisanga. Amana ngwi eza bana ya bangole. Yimati eza nini telema. Omoinde bino boza bino mibale boy. Bakoluka ka bino. Bakoluka bino ba journaliste bangoli mibale wana simba date ya lelo. Association mana ngwi ezosenga na mutu nyonso azana kati ya Kinshasa soma fiche d'adhésion na yo na 2000 francs. Luka ba chef ya cellule. Puisque koya retard déjà ba pesi déjà ba carte. Pour muta ko soma fiche d'adhésion à cause de carte. Association manangui to sala première journée culturelle, to sala sortie officielle, to sala deux forums, to sala deuxième journée culturelle. Forum eza réunion ma sécurité. 3 jours y a réunion. Et nyon so biso to organiser awa. Unité obiso to sali awa. Tozo kene nango siko ko lakisa na mboka. To yebi bien na mboka on atra na biso esala ka susute, jekotra esala ka lisusute, banzela esala ezala lisusute, mama ko sala mwa bilanga na ye akokene koteka ba produit wana wapi. Boyebi sanga mungolo nene azana mbongo awa azana magasin na ye na mangai. Azate. Et tout ça, tout solo là, bakamwana nyo surtout awa. Et bon, 3e journée culturelle, ezana mangai. Place bino to ko like ça que non, bangoli to telemi. Place bino to ke no ko like ça, unité na biso. Toza ini mais tozala ki éparpillé. Association manangui et sangisi bangoli nyonso na Kinshasa. Lelo s'il y a un message, s'il y a un problème, ce que tu as un groupe et association manangui, Kinshasa mobima. Okokama événement batubaye ndenge nini. Bazui message na kati association manangui. Mongoli lelo a komi ko sala ba vidéo na Kingoli. Les associations manangui. Déjà to telemi pe va to démarrer
na mabe na malamu pesa cotisation soma fils d'adhésion pourtant yo kozwa carte bakolukaka yo. Merci beaucoup. Mais bekolo mususu bakoya kopusa na pembeni na yo. Papa kolobana ba makama ba mapangu ba tere ba banda kutozo tonga biso tozo kene 3e journée culturelle na mangai na mabe na malamu secret na ebisi bino bare ba oluka bino. Merci. Voilà, merci beaucoup dans l'Amérique, aux États-Unis, aux Alacatero partout, et bah, question de la maison, quand on a l'association Amanati, bah, coordonné la bango, bientôt, bah, ça numéro la bango, ça numéro nous aussi aux l'Europe, benga, attends, bah, on peut ça coordonner bientôt là, eux qui permettent que bah, numéro là, bah, quand on a WhatsApp, il y a association Amanangui, il m'a dit de manière que yo peut avoir des informations à temps réel. Nous devons connaître la tête au côté Kaïbo était, hein, parce que il micro na Sukakuna à se présenter, voilà, papa. La caméra s'est présentée. Merci beaucoup. Comme on a ingénieur Zenon Teke, Nazali, coordonnateur provincial de la ville provinciale de Kinshasa, l'association Amanangui. En tout cas, na pesi bino banso merci nano. Nandenge boyambi biso nakati ya Simons Plaza na Fikin Awa pour na kosala émission oyo. Vraiment, n'a pas si non matos. Voilà, au comme le retard, je crois, tu as juste 30 secondes. Pour que autre bande de Kobaza la caméra, on va sur l'andabino. Message de Kiko Pesa Bango en rapport avec la valeur aux Akatia, association Amanangui, Imati. 30 secondes. Ok, merci beaucoup. Nazali na on a sengo, nakata mute marangai. Pambate, depuis Toza nakata Kinshasa Oyo. Et tika ko za association mon côté o esangisa bangoli nyonso tuni ta association Manangui ezalate ba association mike ezala mais ekoka ko sangisa bangoli nyonso tuna noté avantage ya liboso o ezala ta association Manangui ezananu esangisi nanu bangoli nyonso tu de partout na kata monde pe na kata Kinshasa awa. Voilà avantage ya liboso association Manangui. En deuxième lieu, Mongoli akokai koloba liboso batute. Pe Mongoli bande koyebana te. Eza mutu su batuno ze koloni ndango bato ande kosa na muyanzi. Menzo kaza muyanzi te za Mongoli. Melelo Mongoli akomi koyokana pe akomi koloba kingoli na nzela pe na kata mutuka bato akomi kotune o iso za banani yango. Ba o bayebana kate bandi koyebana. Tout ebimi na sima ya association Manangui nde etelemisi makamoni soto wana. Association Manangui esali eke ba orchestre na biso ya bana bangole. Oyi banda ko zema na sima ndako bayeba kata suna matanga tutu voilà. Mais lelo ba ko zo apé opportunité ko taper na kata ba studio. Ya ko taper ba nzemo na ngeta tambola ite ba ba misieto tambolaka. Ezaka juste na sima Association Manangui. Cela veut dire Nanzia Association Manangui et telemisi bangole. Bangole o bazaki akolala o bayebana kite na sima Association Manangui bangole lo ba telemi ba monani pe babandi koyokana na kati ya Kinshasa plus précisément et puis na Congo tout entier pe na monde entier. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Ensemble, Motuna Ezaboui. Ok, dernière question. Nous avons eu une réunion sonnette au Sololi à Wanenge Bouti Koloba, mais nous avons posa tena compte ya association à Manangui, batumi balé seulement na kati na biso awa ba telema, ba expliquer biso ndenge nini papa Paulin Mujeni akomaka président, ba expliquer biso e bandeli ya poste kino suka ya poste za na kati association à Manangui pe bolo belango na Kingole. Zara kopo, asbataka kop, ou bien menaka dikati na Kingole. Voilà. Maman merci. Na koki opesa moi histoire mukie kaka. Na lingai juste na Kingole. Na Kingole, bon. Association à Manangui eli donc à Verami bana association à Manangui il est diaspora et il sorane. Ba ikimi l'Afrique du Sud, à Vera Bruxelles, à Vienne, au Canada, l'Indien a ici la papa Paulin Mujeni. N'a indi coordinateur et ville de Kinshasa. Ma imi coordinatrice d'Afrique du Sud. Au Beko, les Bruxelles, qui Tikazal, le Canada, ou à Vienne, un Kuma. Aïe sous la coordonnateur.
Ce qui est à Kisu vraiment recensement doit la retrouver à Malangui et un kumeliwo. Vous kuma problème on dirait indilendenda qui recensement angui en kumalilendenda l'Afrique du Sud le Canada donc s'il la vina Malangui en kuma ou en kuma eli moi longui c'est aja. Dans ami qui est souvent maintenant c'est qui sous Joe Sizabane. C'est fait elle a créé groupe et moi tout Urenkuma a Chuileti. Donc a jike à Malangui wai be wai ling wai Uremwa tout. Dans qui sous vous maintenant c'est que groupe association Manangu groupe WhatsApp à celui qui sous Yussi l'enfoune tout que pour les mondiens à récolter l'Indien sous qu'on peut aussi à récolter et si va quand commence tout mettre pour les mondiens tu vois à tout mouya waki au cha après vané tant mi banasu vous mettez qui sous si mi tourner vous les chefferie les coréens. Tant que mi qui est souvent maintenant confiance sur un Koumalène de l'équipe ça yoko était pour les mondiens. Oh y a tout vraiment que ali moi tout vraiment sérieux. Ali vraiment tout sérieux. Tant que tous tout quoi John Lanquier quoi non on connaît statut dans la statut à qui on les Belgique tant que on les Belgique ou à droit il l'arrêt belé papa be compter de l'Indien c'est pas courvé si à ngam sont plus compte moi tout un peu en aïe ouais à tout un écho allez au fait l'enfoutan y a vous me belé c'est 20 sous décision que autonoli pour les mondiens et l'Inde les Kinshasa en comment puis voilà les Kinshasa pur nègre mort ou moi tout qu'on verra ça en comment voilà les Kinshasa c'est pourquoi tout ça c'est fait en centralisé vers comment les villes Kinshasa tant que mi comment les Kinshasa des problèmes mondiens ou remis veille vers comment les ou et les varavia aïe qui autre bien ti luene les yenyo aïe comme par élection puis en verrant comment on va voter c'est mis comme dit qu'engagement citoyen qui allez vraiment tout sérieux allez honnête allez voilà vraiment tête là il faut pas que tu faisais comme attaque comme na souka il y a émission oyo mais je crois que vous attend beaucoup plus sur le parce que pour moi avec 1 heure de temps comme ça pour ça l'émission avec 12 personnes à plateau c'est pas facile trouver vraiment la souka mais la compagnie ça mettre la mer juste 30 secondes s'il vous plaît écrit matin déjà tant pour notre la souka. Merci merci monsieur le journaliste Alain Dewa Mbondekolo namukuse tokolo baboye et loko tuzali kosenga pour cette association oyo eza identifié na kombo ya Manangui Yimati. D'abord c'est la prise de conscience. On ne peut pas bâtir une nation sans conscience. C'est comme on dit, une âme sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mongolais, son vrai problème c'est quoi? Parce que les journalistes à tout nyango sengeli batu o bazana plateau boye bayango. Lelo na kati association, la prise de conscience reste d'abord ce qui tozali koloba l'éveil de conscience, c'est ramener ces peuples à une prise de conscience. On ne peut jamais construire, avoir le développement sans une conscience, sans la vérité. Ceux qui ba critère wana ezalité, même na kati ya Mbondekolo, son patron Alain Dewa, ceux qui a yebi ko tracer histoire, il y a télévision na été, a yebi ko tracer vérité devant ba journaliste na été, il ne va pas avancer et ce serait les mensonges pour mensonges. Or, les mensonges appellent la malédiction et la malédiction, c'est la destruction totale d'une communauté. Et je dis, je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Dernier mot, on aura encore des émissions trop sales à trop bien. Mais il faut donner un plateau spécial. Il y a le baiser belé. Tu crois qu'on saigne tout le monde. Puis là, on a une inalité. On a maman. Et belé, c'est beau chano nasé. C'est beau chamaï nasé. Moi, c'est ma bangole ensemble, les alliés. Moi, c'est ma bangole ensemble. Vous voyez, maintenant, moi, je vais vous dire, ici, les alliés. Ma maman. Merci beaucoup. Je pense que tout le Bélag a début que l'émission est une émission très capitale, une émission culturelle.
Et puis eloko ya mutu ya tokolobela pona bandeko bangole nyonso tout bauti koloba awa to partager ba idée na biso tous ensemble, mais ce qui est nécessaire par rapport à biloko même au maître Lambert uti kolobela, c'est l'unité. Ce qui bon moko ezate kati na bangole, je ne pense pas que même pour respecter culture et que ça tellement difficile parce que mutu tanga za na bosanganité akokoka koyeba pi maka mususu ebele te zoleka na sima na mokongo na ye. Alors mongole tozala mutu moko. Toboya esprit ya trahison entre nous peuple ngui. C'est ça qui nous tue. Esprit ya trahison, esprit ya jalousie mal placé plutôt. Molimo oyo ya kochola pe ya koina baninga. Meto za l'esprit ya bomoko pona to tonga mboka na biso. Vraiment eloko na koye kolobande yangona. À part ça na pesi mbote na bangole nyons. Ba o bazana Kinshasa, ba bazana Poto, ba bazana Lubumbashi. Je pense que vous avez une émission très bien du début jusqu'à la fin. Et ça la télé timasolo moko ya bana mike, ne timasolo ya pamba. Même mutu oya zola na masolo ya nzambe, liloba na nzambe. Bible lobi mutu azoyo ka liloba na nzambe esengeli a mettre en pratique. Ce qui ochango na misalate, c'est que oza nulle part. Alors cette émission ezali parmi biloko za ko sala ke mongolais. Même prophète Sanyera Laver à Lobaka, à Salaka, mais trace na ye continuité naie né yango to suivre chemin yango. Voilà, merci beaucoup. Coup de chapeau na bilonios. Voilà, merci beaucoup na Ingrid Mateta, merci na Wilfried Samba, merci à Bandeko Boza BD partout qu'on a biso dans l'Afrique du Sud partout. D'abord on peut ça merci mingi na Toti Oku. Parce qu'il y a une responsabilité arrête à Simon Place d'avoir même sûr vraiment aussi un mot de ami to peux beaucoup remercier mais pas le président Paulin Moudjene Boza Epele tu as dit que ma docteur Bazali Bandeko Belé Boza dans l'ombre. Vous êtes là en Europe même ici à Kinshasa partout tu peux possible mot de ce Bozali bon tenir sur régularité pour te tenir commoder parce que Boza Epele to content ba commoder mais yeba que programme de développement local à 145 territoires où l'état est en ango. Et si ka yo zali ce que aussi bon mengo na yo oyoko tonga ata hôpital ya pamba na mboka na yo oyoko tonga ata pharmacie ya pamba na mboka na yo oyoko tonga ata chambre fond de pamba na mboka na yo otoki ata hôtel ya 4 niveau na mboka na yo de compétence sur ba valeur na cadre ba infrastructure la cadre santé na mboka na yo Anguya kume ya ilanganye Anguya kume ya ilanganye Mbuyanguye kawonge ya ilanganye Mbuyanguye kawonge anguyane Anguya kume ya ilanganye Anguya kume ya ilanganye Yailanganye bwanguike wonge Yailanganye bwanguike wonge anguyane anguyankume yailanganye anguyankume yailanganye